que yo pena ndongo bo international mais na international pour na ebisio Miss Robin Rutu yemo ka international te bongo sikoyo na ebisio na kosio Robin Mondibu c'était un grand star ya mboka pe grand star ya monde pe Afrique lelo boyebi ke ba trace tout bibi Robin Mondibu betaka bokotaka bomona ba vio asalaka na mitu ndambo tobi ke ba grand star ya mboka o ya monde ba yebi Robin Mondibu maintenant wa ba idole na ngai wana baza ba élève na nga ba idole na nga bando bandaka musique so monaka mutali bumwana azalaka na musique azalaka te eza ninga muna ye na ngoti idole na nga na koboya te to na to bimisa ba poulet na nga ya mikie bazo sa bazo bima na féliciter on a petit président Innocent Balou mais na neto la idéologie oyo ngai na sali lelo pe Robin Mondibu a façonner nga pe na moni lelo idéologie na ekoti na ba leader nyonso ya mboka o baza ba génération ya mikie a kopesa makambo lega ndenge nini so mona maître baleka maître balega ka ete ngana na niveau ngana bini na musique ya world oyo salama pama mezalate ba yeli bino dance moko boyo oyo ezalate ba tieli bino na musique ata yo moko na musique bande bo beta na ba world na bo salama ka bo mona dance on ezala mais siko Freddy Molongo po na yo pena o rassurer bana kino rassurer bana de bana poto bana partout ke o abini na clip ya Innocent Balou mais élève na yo mwana yo na lobby ayebi botu na ye ke ye tia koma na ba jewana tia koma na rotika libumu na bata idéologie wana kasi bayebi ke ngamne mna pesa ki good ngani muna yena ku wana ti na yebi te soki loko na tana yebi te so na kokosa est-ce que yo pena ndongo bo international mais na international pour na ebisio Miss Robin Rutu yemo ka international te bongo sikoyo na ebisio na kosio Robin Mondibu c'était un grand star ya mboka pe grand star ya monde pe Afrique lelo boyebi ke ba trace tout bibi Robin Mondibu betaka bokotaka bomona ba vio asalaka na mitu ndambo tobi ke ba grand star ya mboka o ya monde ba yebi Robin Mondibu maintenant wa ba idole na ngai wana baza ba élève na nga ba idole na nga bando bandaka musique so monaka mutali bumwana azalaka na musique azalaka te eza ninga muna ye na ngoti idole na nga na koboya te to na to bimisa ba poulet na nga ya mikie bazo sa bazo bima na féliciter on a petit président Innocent Balou mais na neto la idéologie oyo ngai na sali lelo pe Robin Mondibu a façonner nga pe na moni lelo idéologie na ekoti na ba leader nyonso ya mboka o baza ba génération ya mikie a kopesa makambo lega ndenge nini so mona maître balega ka ete ngana na niveau ngana bini na musique ya world oyo salama pama mezalate ba yeli bino dance moko boyo oyo ezalate ba tieli bino na musique ata yo moko na musique bande bo beta na ba world na bo salama ka bo mona dance on ezala usola ma site ce total ma site c'est 001 donc tozana number 1 mukonja bas ya ba 001 blague tele lo solo libiso makambo Victoria Télévision Victoria TV et yena ba mopepa siga yena mama mnaona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bilela confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilele na ndenga ilusa Victoria est certa amen tchiki. Ouais, bonjour, bonsoir, ça dépend encore à RO Borozula Bisso bandeko na biso o bozala nesengo toujours ya rotala ka biso bandeko na bino ya Congo Victoria TV ça dit lelo vraiment dans un nesengo makasi par rapport à ya masolo par rapport à ndenge to kumbelela ka masolo par rapport à l'information en tout cas j'ai vraiment la joie à yembe la bino sur la plateau nabino et puis sur des mondes nabino il y a artistes musiciens danseurs à évoluer à toi et Evra bon la carte il y a groupe chiffre 9 il y a Robin Mondibu on a to robeta beta masolo na en tout cas on robanda boete sans qu'on remercier bongo JB Koumalouta les grands pétroliers de Dallas autrement dit catastrophe monétaire JB Koumalouta catastrophe monétaire ou akutana na yote arata dit de Badila Mokonzi à Londres trésor tungama depuis l'Angola en tout cas on a ba epena bazalaka na Isaac Lushigu soutenir Isaac Lushigu na Europe c'est déjà comme ça mbote narcisse na biso poto bete déjà lisolo bonjour papa bonjour grand journaliste Isaac Lushigu yo yebi makambo toujours to pesa ka ndenge visa la quoi ya ngwana pena makambo za l'aise quoi Isaac Lushigu même moral quoi voilà même moral toujours quand ndenge ye moko Freddy Mbolongo auti ko loba ça dit même moral to beta beta mama solo na papa boni évolution ya groupe nabino ndenge ni pena
groupe eza chiffre 9 toujours à l'aise, chiffre 9 toujours cartonnation, chiffre 9 toujours arcidio, chiffre 9 kalamingité bozo selo makambo. Tout est bien. Et le makambo yangana kalaming peut-être au côté nango parce que totalagi to banana na moi o ezaki mo information to les bien que moi mikolele ki mais bobeta yi misu na misu bien que connaîtra qui succès mais censure et ça la yiga maramo boenetika moi j'ai répété na soukape ba fongola yo souhaité ça la rabino non nen bon toro lo banini censure boyebi musala censure azara musala na o ya salaka bomona bino mo bonayebi ke bana kimba mona ke loko censure asala ki biso beta ke loko na biso par rapport na genre to artiste to beta ke loko na soninga beta mara censure a cinéma ki na yepe na ndenga za censure quoi et que nagi nango bien mais tout ça pe na baketo ya batu msupe bakotaki na kati ya banini moko boye po bambriye biso mais bon tout est bien et que nagi nango bien quoi et que ça nango pas mal boye ke zo beta nango tout ça na so à l'aise misu na misu cartonnation et ça nango na monde entier mukili mobimba et ça nango à l'aise tout cas pour na bino bomona yango ndeni est-ce que ça qui injustice to ezaki vraiment musala parce que batu msupe bako traiter mo injustice pour aniga ke za robino mundibu bon ngala omona ngo injustice te par rapport pour censure boyebi ka sala musalem so betaki loko ma monaki mo loko mo ba moke o ya c'est standard ya monaki wana asa constant mo ke loko mo moke wana esengaki ke photo to faire revoir ngo bon to faire revoir ngo eloko za ngo les zo beta ngo misu na misu na ngo na terre zo beta ngo na yebi ke bana kin ba yebi bana Paris mo na tse ke misu zo beta misu zo cartonné njili ne to za boto na njili pas présent bar ta coup suprême to za l'aise quoi. Voilà, et puis ni za robeta misu na misu za robeta mais après on a tout monde qui Robino Mundibu asalaki remix ya misu na misu on a o abeta ki bongo na artiste émission zape grand frère naye na kombo ya Awilo Longomba tokomi wapi na featuring wana on dirait artiste kono ebimité c'est bon featuring wana bo mono wana za featuring mukete boyebi ki Awilo Longomba c'est un grand prêtre un grand artiste ya Congo ya mboka pe Afrique boyebi tant ba tout anaki na Robino Mundibu sa featuring ya misu na misu bo reza na ngales calamité bo rezo bima boyebi ka pe fi asonga ki pe na mboka na yesika zalaka azo sala pe mo makamu susu pe zo senga calamité misu ezo bima nango na yebi ke na ba YouTube déjà na ba Instagram Robino Mundibu so ko tsoko mona déjà mo ba stress ali to ça l'aise par rapport de kaka yo yebi ka so za bato yo to za ba star oyo to za to wele la raté pe to wele sa raté to za bato to sala musa na biso a ndenge biso moko chiffre 9 ezo senga to sala bazana bango l'aise na PSP na musika présent na Awilo Longomba sika ozali na PSP mbota na présent na El Généralissime Robino Mundibu ye lelo muta façonner ngai Fredi Mbolongo okomata ngai o lelo ba be nga massa R Kelly pour nazana ba succès oyo ya ba niveau ya likolo oyo ba leader msu na mboka oyo bazana sama tozo koma place on a bena ningo betara li solo ça dit aux ara fier ya koloba ya Robino Mundibu a façonner bena ya solo si 10% Robino comme ça na ba 9.5 pour la mission na bona zakika Fredi Mbolongo mais comme Fredi Mbolongo star international na ebike bana Luanda bana Paris bana Bruxelles bazoye baba ebike mamna loba ngai nde muna loba ngai ko matanga Fredi Mbolongo azalaka toujours na posaka ya koloba makambo esinga raté batu baloba mais tellement que yemoka banengo nga na okota ngo pe na ko encourager puis na ko beta pe na lisolo sur yango Fredi Mbolongo star international est-ce que yo pe na ngo bo international mais na international pour na ebisio miss Robino Rutu yemoka international te bongo sikoyo na ebisio na kosio na bilelo boyeba international musique kisoka so ikaka na bibi moko yo za journaliste chroniqueur oyebi Robino Mundibu c'était un grand star ya mboka pe grand star ya monde pe Afrique lelo boyebi ke ba trace tout bibi Robino Mundibu ba betaka bokotaka bomona ba vie o salaka na mitu na ndambo tobi ke ba grand star ya mboka o ya monde ba yebi Robino Mundibu lelo nga misu na misu lelo ngai Fredi Mbolongo ko matanga mutalibumu mutakupe bomona ngi lelo na ebite est-ce qu'on a minute pe mutu moko libumu bimi fona ebisa déjà azaki pena na babetaki plutôt à binaki na clip ya Innocent Balume mutalibumu wana sali mama na succès ko lekayo mais non wa ba idol na ngai wana baza ba élève na nga ba idol na nga
bando bandaka musique so monaka mutali bumwana azalaka na musique azalaka te ezane nga munaye nangoti idole nanga na roboya te tona zo bimisa ba poulet nanga ya mikie bazo sa bazo bima na féliciter on appelle président Innocent Balume na neto la idéologie oyo ngai na sali lelo pe Robino Mundibu a façonner nga pe na moni lelo idéologie na ekoti na ba leader nyonso ya mboka o baza ba génération ya mikie mabe na sepeli pe président na ngai wana ndenge o façonner mutu moko alandi idéologie nango tie na clip eza mabete na robete la ba bravo mabete mutu moko alandi idéologie no mais apesi makambo kolega Robinho akopesa makambo ndenge plutôt kolega Freddy akopesa makambo kolega nga ndenge nini so mona maître baleka ka ete ngana na niveau ngana bini na musique ya world o esalama pama mezala te bayeli bino danse moko boye o ezala te batieli bino na musique ata yo moko na musique bande bo bete na ba world na bo salama ka bo mona danse on ezala danse ni ngwana yo liba tozo komisa danse en makasi bo yebiki na mitu taki craquer ti le boke kota ba soki pour lelo sansira comme okena biso ma compliqué biso bo yebiki ko matanga eza danse o miso na miso o président Robino Mundibu azala oh écoute salama te bomona Robino Mundibu wa mukuwa mo baboki na full negligence mais tango ye moko lati bilamba tanga lamuki boy tous les leaders rebelles bazana sa Robino Mundibu rien à dire na yebite ke na mboka oyo na mona te Robino Mundibu akanga mais siko Freddy Molongo po na yo pena o rassurer bana kino rassurer bana poto bana partout ke o abini na clip ya Innocent Balume élève na yo mwana yo na lobby ayebi botuna ye ke ye tia koma na baje wana ti ya koma na rotika libumu na bata idéologie wana kasi bayebi ke ngamne mna pesa ki good ngani mna ye na gu wana ti na yebi te soki eloko na tana yebi te so na kokosa so na koloba nini bafani tout o ba bonne musique o balingaka musique bayebi ke lelo oyo na vision na bango ya koyeba lelo musique ke ya kobina bayebi ke lelo elambe longwa libumu munene c'est ngai Freddy Mbolongo est-ce que vous avez ce komona komana abina ni danser wana bina na nzembo Innocent Balume go bon ngana tala la musique ba koma batu na landa ngo te pona ko zapena importance ya landa ngo te oboyi komona ngamoko tu kombo ya succès makasi bon na yeba succès ya bana mike na yeba ngondeni na yebika ke moi mutu moko bedol na ngabimi bon na betake maboko na yene fa luka ngana oluka ete papa kosa makambozo sala te pardon aya oluka ndenge nini parce que ya na succès ko leka aya oluka ndenge nini bon wana elobi yo elobi fanité elobi na moi pas population biteke albaleki ngana yebite ponga za tata ngana zande tata ngai nde mutu na salaka na yebike bana njeli bana monde entier bana Paris ba yebike ngande Freddy Mbolongo oko matanga muta pesi valeur ya libumu lelo ba idole nanga ba bimeza mabete bana partout ba yebike yo no pesi valeur ya libumu boss resort ngoy SP boutique boss resort ngoy maître trésor mo guiche l'océan de la sagesse ainsi que Rigen Pembele ça dit massa nanga pena ya kati yo pesi makambo meya ya wana abini amonani peut-être ba oza ba rêve na yo ko beta un jour to ko bina na clip oyo Diamond azali me ye abini na clip wana Diamond abeti koto yo ye koto azobina ba che et puis azali yo na pena comme étant phare yo sigo yo netika moi genre mais munoko ka rebele na lobi ya munoko tezabe œuvre musalezo monana balobi ba montage ezali nango peti bako zo pe bakangisi na bango ba tcho wana montage ezali mais ngana sala miso na miso bomona na bina miso na miso ezala nango eloko ya koyiba te ngana na buna idola mutu tenga ngaka nde mutu apesa ngaka nde vision c'est Robino Mundibu to Robino Mundibu abwakela kanga mwa ndambu nga moto na ninga na kana pesa ka makambo ngaza tenga balandi nenga ngaza na idola mutu pardon ngana zanga pesa na bimate ngana bimanga moko na Robino Mundibu mutu afula kanga apesa nga mo bandamo makambo ngaza mutu te. Voilà Freddy Molongo abi abimaye moko array lundula linga mama bo abimaye moko maintenant misu na misu eleki c'est vraiment ramna sili na minute bozo préparer non nini parce que tout le monde que lo mo bo netika moi genre ba lo mo bo ezo bina mawani za non nini beta non liso non tiens na misu bo ebeke tozaki na noir et blanc bo ebeke na misu ndabo tozaki na noir et blanc bo ebeke na misu noir et blanc de mutezaki c'est le match mais na misu yo tozo boaka et pour toi ba plus moko boye muke na kati ya noir et mo eloko moko boye ba genou mikolo ba genou ko simbika ba genou eza mo danse moko boye yango kaka ouais yo bina rapena fo sala to tomboli maboko ale to simbi awa to simbi awa tango to ko simba awa ale sima to kitsawa ba genou yango eza ba genou calamité zoya na décembre oyo borobina ba genou mais boye ba album na noir et blanc eza calamité kana ba 2020 so bokomona ka noir et blanc ko bima na 2000 ka o 2019 na fin na décembre wa bozwa eloko na bino
oyo bosepela bike bozelaka leader oyo akopesaka valeur na bino bafani bolingaka bonne musique Robino Mundibu mutu pona moi bobina na onte bobina te non bobini te makambo zo le bobina te ba bato bimisa ba générique bimi bela bazo bina te non babini te boyebike mutabinisa bino o azwimba bino amasaka bino motema c'est Robino Mundibu Fabrica sa bimisi générique ya lemba babinika te na lobi na bino bafani nyonso bayebina kongo ke mutabinisa bino za Robino Mundibu et on a tunité Fabrigas abimisi obinité innocent balu maintenant journal libumune na biningiri wana babinika te na bimisu na misu ne kanga na ebite générique ne kokana misu na misu rien à dire na ebite pe na so bolu ke bafani baba no lobama n'importe quoi na maam yozo comparer pe na misu bisu na ba libom o ebetaka na ba nef ko na ba sia mama ya njili non pour comparer world te na musique en nef te on album ni se beta na ba nef na ba seguna yo comparer international na local ya bana yebi ke ba 111 mozalisi ba yebi ba staff nanga ba Erjimbala sanda mano ba yebi na yebi ke Cédric Bikanga ba yebi venanga héritier mundani bo yebi makambo ndenge makambo dokende misu na misu na niveau o ebetaka ba world de makasi lelo ba benga collègue R Kelly si quoi on a betaka na yebi te so star ni leader ni abetaka ngo album wana zoloba wana album zoloba na zo betaka na ba palais c'est que c'est à Fabrigas parce que natangi ko ma Fabrigas na lobi na misu c'est toujours carton misu na misu nimte l'équipe album tout l'équipe générique ba pour ba biloko tout ce que tangi na album oyo na ebite bona ebi na na mutu na mobe mikolo yo azaki akabuto kanga mwana par rapport na 30 secondes kaka moi collègue na nga ombe yambia na kaki mbe yambia bon ya zango ba dance moko ezana ka bombe na ebiki boyebiki misu na misu mutu ezande world o ezande génie ezande loko oyo bino ki tetio bo chao netka po falera na sima na bino me falengo pe na Fabrigas déjà ba bongisi bino bo suka na bosani wana pena le king wana pena zali ya tobe ke yaya na biso wana yaya deux fois te tala na soki ndoki mukobo mona featuring ya Robino Mundibu patron nga na fali pupa eza mabe na so mkolongo za ke ba putule ko mata makale ko tikala yango vanda yango na lobi ke falim ta no chabino moi nini sko falango pena Fabrigas ba bongisi bino sko bo suka te tozana biso makambo na pardon bolimisa biso pardon pena bolimisa biso na makambo na te biso ebika ke fali po baza ya na biso to lingaka mingi pa lingaka biso sili nango to so problème fali te ata pa ve na biso to lingaka mingi le king mikolo na so kana sirke ki toko wapi tika mais il y a une musique qui a fait ba faire rigola bazali ba Lacoste bazali pour ani bino bozalara sur fali ba faire épée ba ali nana problème mutu te pardon bolimsanga et na lobité ko na problème mutu mais na betika lisolo ka par rapport ba faire ba ali na bino botika la ka trop fali pour Robino Mundibu na bi partout na nga problème mission et pourtant kutu ke Robino Mundibu ou ta maison mère faire rigola lisusu aza mona maison mère il fallait bas l'ensemble ba sa force papa bon Robino Mundibu mo ka rankiner abato Robino Mundibu za na rankiner mutu te Robino Mundibu balinga ba star nyonso mboka na ina ba star libanda boyebi Robino Mundibu akutana na ba star to mona bango na akusola na bango za problème mutu te ata problème mutu pardon botiki la patron nga vana ki matala problème mutu te ya coopéraner ba star oh moni ko za besoin luka luki te que président nga fali pour a coopéraner Robino Mundibu oui on ba sola na bango na za problème mutu te pardon innocent beti musique na yo beta musique na on a langage à siko comme ndongo zo na problème ba tout est ni bon en tout cas toujours continuer toujours car on a émission c'est vrai to beti il soit fali pour pas au hasard grand frère père Robino Mundibu en même temps to rolo ba pe parrain à orchestre na bino chiffre 9 message autant que boyoka qu'il fallait pour ba yibaki ba montre ba ke biloko na union autant que ndako beta concert na kisangani ça qui bino effectivement na patron na Robino Mundibu ça qui est non bon ego sala mabe po eloko na yo ego bunga ngana ko yiba yango te eza cinéma de mabe eloko ya mutu eloko ya mutu tant comment que na compte que ko graisser déjà ko buka passe ndako ya mutu oyiba passe mutu atie biloko no yiba et ça passe pour par rapport ezali biloko na ile so eza resala la fierté na tanga la trastema ina nga benda kataka mwa biloko na ye eza biloko na ye tango stoka ti on bonga cela so passe mais fali pour paper le king et le blanc et le blanc et l'autre na biloko ana bon moi azo leka zo lela ay le biloko le rotin et le bilan l'hôtel bango de ba yibi bazane ba pauvre na bato batinda ki bino boza batanzala boyiba le king azana e
Voilà, les King Azana et les King Azo continuent toujours qu'aux alentours. Un grand merci comme ça. On a les meilleurs couples. On a pas les meilleurs couples de l'année, mais les meilleurs couples du siècle, les meilleurs couples de la décennie. Hein. Papa Victor Makaka, la Vito, ainsi que maman Anne-Marie Zomba. Ça dit Bino de Bozalarawana à Paris pour nous soutenir. Il y a Bino Isaac Lochigo. Moi, on a Bino Petit, Bino Nyonso, Bino. En tout cas, on a Alissou. Merci comme ça. Dido Badila Mogonzi à London, Dido Badila Mogonzi à London. Jacques Panoupa, nos trésors leaders. Il y a Dami Massassa, Motema, maman Esther, en tout cas, maman Sylvie, un grand merci aussi. Nayo. Sigo, toujours continuer toujours na Freddy Molongo. Maintenant, Maramouno sur l'équipe, l'équipe, wana. Toko Misigo wapi, na li solo ya Robin Mundi parce que Toyoka qui paye. Bah solo n'engebeta mara, il paraît que Robin Mundi, bah na maman na guerre na déplique pour maniance na éviter. Yozarana Robino et orchestre na bino problème ni bon on a déplique. Tout ça pas mener des pliques tout ça pas mener ni yo so Robin avec a do finga des pliques so capable Robin a finga des pliques a finga était un président des pliques pardon limisa na fille dans le but a finga président des pliques et le côté bon Robin non biso Robin a rankiné na ba monsieur congolais patron na nga rankiné na ba apparemment beaucoup mimino sur l'engagement bo netika ya roboma moto mais or bozo pelisa moto le niveau ça kanate na lobby hein président nga Robin Mundibu a pesa na ye bato nyonso mo Congo a sala rande musique na ye yo boseni ke babenga bino kabongo bo komba Robin Mundibu da kabongo ozo kata na benga président Robin Mundibu kobo na ye Robin Mundibu est-ce que moni kabongo te hein kolo kala mingi te bana kini ayembi na dege mo patron nga wana Robin Mundibu ba ya ba fan bo fungola matoyi boyo kata ba ko sabino te la musique ya nef wana kota ba jardin ba ko sabino te kala mingi te kolo zo bima nzembo ya danger makasi boyo kan kolo kala mingi te kaka mikoka kala mingi te boko zo kolo zo bima boko sepel ayembi nga patron nga soki na bana musique soka yo zalaka ngalo nga tambo na ngai te pardon nga tambo te na vanda nga pa na yo na fanda pena libela po opesa ngai o nyonso esenga nga artiste na zala yango na bokela ko ba pour de coup de fleurs aux ala nzamba batela yo aux ala au comme ça biso na place motema ne senga ka biso tozala pese mbote na ba Fabrice Ngabali Pacho Masele bino boyebi lisolo oyo bozala Mathieu Mabuza boyebi makambo ezala yango ne toujours tozala voilà bozala bango bayi masolo ndenge za kozala Robin Mundibu apesa Bakar azo continuer ko pesa parce que dernièrement na concert bote ko beta ba sengela ki pe vidéo car mais très pété so car en DG na habité ce qui car est-ce que et comme les gens na kin to ezaki masolo car ya lokuta a prometté qu'il y a lokuta car pesa to ndenge nini po ba tout certainement ba sengela ki vidéo camion pesa mutu quand même a prometté qu'il car pesa siko to komi na les solon c'est Robin Mundi ba yebi ki ba poulet na ye ba beta la musique ba tala la ba caractère ba biki car eza ba rien ba yebi ki to ba car eza ba yebi ki to na ba car eza noté tant que ba fan ba sena ki car po ba yebi ki peut-être travailler na bien Sylvie Sadou pe na peso mbote siko zali ba danseuse na ya ba vrai chérie lokola bana si ba bonga na bango dana ba vie na bo c'était Rich Mushinga la chef ten petit na filo umela ba danseuse ba bina ki toko boza na bino aso sa camion na ye camion eza nzela kalmi to koma nango eza na mai to koma da quelque ka ba quelque ka ba mwaka obomona peut-être zo car ne bomona on le kana ba TV présenter po bino akobo linga kaka bomona mona meso mwene bomona mona meso na bino siko ya yo bezo umela bango tu bazo zwaka bakar bango tu bazo zwaka ba moto banyoso mais yo ze umela kaka nesi bino kenga za na carte ina bia yo mona na tamona makolo yo mona na carte yo monanga na carte mais ya batu tout wana to monanga na TV tanga pesaka ba rite pesaka ba tout bakar mais yo to monanga te na yebi yo yebango na vie nyonso to vivre ba papa tanga botaka bana nyonso bazaka calculer moko te yebaka yango paraso aboti bana ta sega yo zo ya yo oteka te na zo nga teka te menasa makambo ebeleti yima oza muto pe vana na tambola na o ya pe da pana na mamso mona pe ke na za pe na ba faire ezaka te fonza kana ka Robin Mundibu Freddy Molongo mutu ko pesaka ye ateka yango wana lobi yo ayoka ondima ota yebi ke Freddy Molongo azana ba faire na o asalaka ezaka te car eza via mutu te bonga tambola makolo tambola na car na ba vena nga ba Patrick Desamba na ba vena nga ba Héritier Mundani na ba vena nga ebele ba Freddy Kandi na sana ba car na ba patron minene ba Seli Bikanga na ba tebele ba président nga bienvenue baza ba na ba car na ba tebele na nga vena nga coup suprême bar tazali na sana ba car mais na sala ba faire na ngo ezaki lobby ezo pousser nga na ba faire ma mbebele lo car ezelo te na zanak biso chiffre 9
Kitoko, chiffre 9 toujours Kitoko. En tout cas, nous disons comme c'est un grand merci au patron de l'espace Course Suprême Bar ainsi qu'à Aéroport Bar, PDG au niveau Mokolo Makambo, ça dit Moutoua Zarana Makambo. Je dis comme c'est un grand merci aussi à mon ami, mon frérot de tous les temps, de tous les jours, Aristote Nzalampangi, les gérants de l'espace Wembley Sport Bar, ça dit Massananga Moro, il y a patron et Moudambongo quoi. Freddy Mbolongo. L'isolo sigo est un et logo bozo bimse ba genou na et bimakan. Bon. Décembre pena tu te comme le 20. Non, ba ozwangu. Tu te comme pena le 20 décembre. Le 20 décembre pour présent nga kaka semaine auto bandro kota wana. Tu te comme ba fin ba semaine présent Robino Mundi ba ozana ba Kenya déjà, ozana ba Cameroun wana na ba Tanzanie déjà ozada ba côté kuna. Ba Côte d'Ivoire déjà zo kende pona moi featuring mo so que no beta kuna moi ba contrat na biso to voyager quand même to kende mboka na yo ba bengi président to kende pas que signer ba contrat to kende ba semaine o to banda déjà to bandi ba clip to bandi a préparation ba clip da semaine to banda to banda ba clip to ça aussi si to kota le 20 décembre to comme na fin le 20 décembre ba bon so simba ba genou et ko bima na vidéo pe ka bon vous abilo tout bolinga ki o mona ki et ça na l'aise. Na monde ya danse parce que yo zara vraiment na ba danseur na ba danseuse na monde ya danse na ba petit yo zara mona lelo ba danseuse ba nani ba sœur na biso na ba binela ba biso évolution na bango zo mona nani pe na zo ya pe na makambo par rapport ya G te bango tout papele bango tout à l'aise bango tout baza coaching à l'aise ba pe na l'aise na ya bino na ya libanda te pardon limbisanga pe na ya biso kaka ya biso nga na tala ya biso yo tala ya bino ya libanda mona raté te mais bango pe baza à l'aise. So moni l'orchestre mo ba tous ba vivre na ba vendre à l'aise c'est que baza à l'aise par rapport ya danse parce que danse neza musa na yo ouais te ba malheureusement planga pe na ba orchestre ba tunakena na ngokota te te ko kota c'est trop dur mais ko tala pe ko mona même na ba télé ba partout mais li solo pe so ezo betam yo tangeli ngai ba orchestre ya quartier neuf ya Sebilanga c'est que bazo beta na bango orchestre ni nonga na su ya Sebilanga ozo continuer ka makambo mais oyo yebisingai ponga na bige chiffre 9 to beta to le kana sur ba TV promotion chiffre 9 ça merveille amado ay bobinate na orchestre na bango te par rapport ya Robina car na orchestre na bango papa bon ngape na lingana na afana ba muto Robina fonga pe na za tag docteur no so ba docteur ndenge moko te docteur so mona so mta bela malaria akotine ke emela kiss o mais docteur so ke pe mona parti no so kiss mususu mais ça kiss malaria toi différence so ngala rozoyer laisse kuna ba mona ke danger laisse panga na mona ya tane danger te c'est kaza danger peut-être ne lobeli na yo par rapport ponga na za maître innocent au matanga ya Fox que soki dio dans wane commission mo lo len no maloba yo pardon ko sanga mama te yo binga na uti mukila kala yo binga na uti mukila kala yo binga na uti ya mukila kala ngana za danser ya kana danser ya lelo na de pumo na za danser ya kala mais na danser ya kilelo soko yena kikala na za ko matanga esali makambo yango na besu epesi su mama na mbanga ya ko sakana te makambo fo sala makambo pona yesko na leader oyo azana 100 ya miziki wana ya ko façonner azana 100 wana Robino Mundibu yango moni na bimi nazaki étoile mais bazaki ko bimisanga ba briller nazaki ko briller mais ba bomba tout fenga moi muke na ba place nazalaki mais teke nazo muke mais siko na bimo bimba Robino Mundibu bimisanga mobimba lelo bo nerje ki libumoti yo libumo moni makambo esali lelo tane na bimisi bana bo bima na bino na pesa bozwa ata coupa rouge zone na lata na okende sala mamno voilà lo mususu e motuya parce que ba mituna ki trop coupa rouge on a netika yango na makambo okende pa mama moko bo apesa kilote wana rouge ozala na gondo na sueza mukola makambo mais na loba boba la président nga Koffi Olomide na peso mbote pas ozali bobeke président Koffi Olomide na vimbi sarabo ezala kisi na ye non eza style ya mutu ngai pe na tala ke ba nyonso balata ba pantalon trop balata ba blouson balata ba ninga bitin nga pe na zape danser na pe mutu ya Robina ti na zape na ba faso poto ma ba leader ba obimisa ba makambo na bango nga pe habité Robina Mundi ba bitin teke ba danser ba to bina nga pe na ba ndenge moboy tout le kata formule ni yo ko bimela Robina Mundi ba zu idéologie tali bima na coupa rouge torsini na bima na coupa rouge torsini yango pe sala makambo est-ce que na permission na o ko suko c'est dit ko rappeler ba na poto ba na partout ba so image non parce que yo za danser amuta makambo na ebité soki e ko leser na ngo te ko sala pe logo te ko sala ra jona o e pe sala makambo na misu ndenge pe sala makambo so po ko sala ngo e ko sala ngo pe mabete bon eza problème te ponga na za déjà mobini na za muta makambo bomo na to bini la bino eloko oyo ko bima o kutuna ne bomoni na lokuté bimete me ko bima bomoni na bineli bino oko matanga yeyo
oko matanga za pomme na bino te na bana bino kake na zanga na besoin na bino to ba fan nyonso bolingaka chiffre 9 bolingaka ngai Fredy Mbolongo oko matanga na zanga na besoin soko za na besoin manifestation na yo ezala goût fête na yo ezala goût makamuno tout mona o sala ke oza bengse oza besoin ba sepeso nga Fredy Mbolongo na zali so bo bengi ngai na numéro na ngai plus 243 plus 243 89 plus 243 89 662 90 90 au petit plus 243 90 70 80 529 wana numéro na ngai ya star na bino ya mboka oyo le la façonner ba danser le bata mabumu bozaka na valeur te c'est le biso non moi exhiber biso mo pas de danse moka muke ya libumu wana ka bana poto ba mo saka awati ikidi okomatanga ikidi awa yango voilà, Trésor Tunga Maolinga. En tout cas, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Là, on était vraiment avec votre artiste et votre star. Nengemora Sepelra Goloba, votre star Fredy Mbolongo. Autrement dit, on a évité ce qui m'a remerciement. N'a dernier mot par rapport à l'émission. Les leçons grosses à la déjà. Bon, vous voyez que pas sur Tozali, Tozana, ton aéroport, hein, ton aéroport, on n'a pas vu ça. PDG au Niva, coup suprême, l'aéroport, pour la qualité à Bouya, parce que Nanjilia ou na couloir qui mbuta, ils allaient en angote. Il faut y aller ça bilengi na couloir oyo. Yende pour tous à la rappeler que chose n'est pas aboué, n'a pas ça mais la tête n'a toujours pas naïe. Il y a un moment pas à façon à absolument messager ceux qui besoin un problème au bout que au salaire moins mission. Vous avez besoin aussi de parler de musique, de flat ezali bien, il y a que tel ana un, beaucoup là na binales, na bosse ni pété, na pesi ba DJ nae, o ba DJ nae, tatiko, authentique, na pesi peut monter na DJ authentique, il me pesa ra goût ya musique. Pour na beta maka, na so na beta maka makasi ya, soko lingo yoka ko beta mana biso, que to zana na actualité, ya na couloir kimbuta. Na aéroport au comprendre na pesi mbote na bana Luanda masa na ngai bariva na peso mbote bilambe belé na bosanité ser na ngai Veline makwekila na Luanda na bosanité Jombala na Luanda na bosanité petit frère na ngambala matondo na Luanda na bosanité Gochembala na France na bosanité na lingaka mwana mwasi wana dire po yende mutatindela nga ba valise bilamba merveille ndwakila na peso pe mbote siko zali bana nyonso ya kisasa monde ntio balingaka ngai okomatanga yo Fredy Mbolongo na pesi bino ba mbote Sandra Manoka mon cœur na peso pe mbote bana Paris na lingaka bino mingi na pesi pe masa na ngai Seda Bikanga na peso pe mbote na bosani pete CG Roland na peso mbote na bosani pete na pesi ba staff na nga mobimba les mecs mir na pesi bino ba mbote obi ba programme à groupe ezali toza toujours chaque mardi vendredi répétition na Lemba to répétera na Lemba na sous-région wana na entrée kaka ya écologue na avenue Boussira na résidence ya patron na Robino Mundibu to répétera na bon toza na ba journée biso e variaka tozaka toujours ba concert trop to betaka mingi to variaka yango moni tozaka na mo ba jour e variama oui alors comment so ebimia wa ebimaki wana toyoka ki lopango wana Robino Mundibu betela ratolo il paraît que faire rigolo à sombiango Romi Bayer Nabino. Utika ba fanti na mboka oko. Ferrazo continue toujours Rolanda Robino tina su. Bazaka nango obomona bazaka ba kosoma mpango. Non papa Ferra na mbongo papa. Na tayi komba mutu tena lo. Et pour faire ne mutasombi lopango wana o Robino répétaka. Avanda ka. Siko biso do vanda. Bo Robino Mundibu bazo vanda. Kasi akomi locataire na. Mission. Nazo kena résidence à patron nga. Asa l'aise Robino Mundibu baza l'aise. Et reso ki kuta ba kamne tanami 5. Ya lit c'est tanami locataire ya faire rigola. Asa locataire a mutu pete po asa na mapangu. Ya lit. Ferra sombiango te. Akosoma on est na otekango Robino Mundibu bazoteka baoteka lupango wana baotekango te bazoteka eloko te. Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin. On les a dit vraiment n'ayez ambiance et musiciens à la fois à la bongo parce que so yambi artiste et musicien il faut vraiment qu'on mette un peu kotakine ko solana et que vraiment bien. Sur ce j'ai dit un grand merci à notre caméraman Loy en tout cas Loy Salara Moussala Ningoza ko sala poeza ko kende bien Darcel Easy les grands monteurs en tout cas un grand merci comme ça en direct des États-Unis d'Amérique Christian Moukoko mon pote et Frère Mouzinga mon pote en tout cas Loy a soufflé le roman be wana na leli mabe quoi.
Christian Moukoko en tout cas là il faut sentir pendant que ma camoueza au salama Junior Barcelone Tungama un grand merci en tout cas et ça qui vraiment honneur et fierté à Melabino artiste et musicien nakati ya groupe chiffre 9 ya Robino Mundibu nga Isaac Lushigu ya Bino présentateur et émission Nabino vous s'abonner toujours massivement na Congo Victoria TV ça dit Congo Victoria TV ne makambu Congo Victoria TV ne charge vous s'abonner massivement vous allez de suite vous écoutez ba maman na biloko bien ba gag de mission qui toque en tout cas un grand merci aussi comme ça au patron les boss JB Koumalouta, les grands pétroliers de Dallas, autrement dit catastrophe monétaire. JB Koumalouta, catastrophe monétaire, balobi on décharge. Christian Ndagni depuis le Maroc, en tout cas, mon frère, mon poteau, un grand merci Nabatunion, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Bye bye. C'est totalement ma site, c'est 001. Donc tous en number 1, il y a 001. Blague de télé, sur le Libiso Marambiade. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a maman na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo, potozo ba news alelo. A Elbiso Victoria TV. Donc à luta continue. Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV, ya bino sida bilé la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen botondana pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilele nandenga ilusa Victoria certa amen.